Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, bonjour, bonsoir. Bonjour, la grande famille de Maman BBC. Bokoto, non, mais tout solo dans mon pied. Tout la moussalon ba mémoire à bateau, tout la moussalon ba mémoire à bateau. Bokoto, non, la grande famille. Bokoto. Bonjour, bonsoir, la grande famille de Maman BBC. Bonsoir. J'espère que nous vous allez bien. Vraiment, dimanche, nous avons kilo moko ya ko travailler vu que non seulement na outil église nous avons ya ko lemba. Voilà. Beaucoup de gens ont aimé vous partager après église na bima qui coûte même pas na zonga kinda ku mi fa na la na pema. Na lali na lekani kutu na pongi bi na tala bo ba message ma bébé soza wapi o bois kité o lancer te ma bébé c'est bino bongo ma bébé c'est pas pe ma ça là bien. Alors déjà nazaki na sina préparer ki na ba keno il fallait na sala analyse moko boye émission moko boye émission oyo bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature nanga loko ezo kende sur les réseaux sociaux na matanga otoza nango ba mes condoléances na biso famille Libota Bellevue TV production toza na matanga ba artiste comédien baza na matanga. Alors ba mes condoléances na Bellevue TV production, mes condoléances na famille biologique ya Richard Mukoko. Alors ba mes condoléances na bato nyonso na la kaki bino kino il fallait na mbela bino ba mutu moko mais vraiment bato nyonso on a contactaki baza vraiment disponible. Alors jusqu'à présent tous zelana je crois lelo dimanche baza na ba réunion pour na makambango ya funérailles ya matanga pour ba pesa biso programme fixe ndeto ya tolobela yango. Alors jusque là moyen na lobela ta promotion ya eloko moko ezate sûrement tibutu ti ata ba 22h tokozwa vraiment tokozwa nani programme nyonso peut-être lobby lundi toko débuter peut-être na ba makambo sous vu que non le 29 il faut peto ye bandenge ya ko sala pour musala wana eza déjà eloko moko to bandaki yango. Voilà. Alors la grande famille beau aimer beau partager to ina to solo là na muke parce que bomoni eloko ezui ampleur trop. Alors ma bébé ça lobi non pourquoi eloko ezozo ampleur trop mais les gens oublient makambo susu sur les réseaux sociaux bato bazo bossa na pe. Alors na ningi on a la musana no mémoire ya bato pe ba réfléchir parce que il y a d'autres personnes oyo ba osala ba makambo ba lobby bango moko na munoko na bango et ezo salema ezo kokisama pe. Là bato bavandi kimia nie o pena tanga mobutu bavanda koloba kimia nie la pe au Zaire et bo compléter tozaka bana mike na moma wana. Siko na liwa ya Richard Mukoko, je m'excuse, na liwa ya Richard Mukoko boye ko latisa Bellevue fardeau on dirait likambo moko boye sokolo pakala on dirait soki nini yango wana bandeko ezalaka te moko nga na mitunaka lorsque namonaka peut-être ye tumba ko bima ko ya koloba ne moko namonaka tango na kanisaka na vandi namoni o télé sitango bimaka bijou kutu nazata na tana ete po ye kutu na koloba kutu te po toyebi musala oyo ya sala pembeni ya Bellevue eza musala te ya keno ya batindaka ye moko abana ko sala ngo na boule que
babanda kokotisa na ba film na boule que non donc mayele ezalaki nango te. Alors mutu aboko na kotangela kombo nini bino bobimi bino moko bolobi que non batindaka biso te. Yo moko pesa mutu kombo ya libumundikila awawa makolo soso mais vous oubliez ngana obosa nango te. Na obosa nango na bandaka ko interpeller bino lelo bokomi ko yamba na ba plateau na bino mais libumundikila totika batu batikala nango na mitu makolo soso batu batikala nango na mitu malgré asenga pardon na pardon ango asenga mutu ango ye moko pe aloba ke non jusqu'à présent nazana na poulaye. Sko batu moko ya bongo o biso nyonso toyebi au finga ninga ne mwasi penza boy lelo abaluke la mutu c'est normal mais sko batu bo betele maboko non otali telesi mutu oyo basunga peye toyoka ya ebele belvi asunga o mususu pe tumba asunga. Ce que tu es eza ko rater vie, eza jalousie keto, nde komisa bango bongo, neti na minute oyo, to serré ba sentir parce que pour na bango eza matière dans sens que non, ba plateau nyonso ba koyamba bango. Tant bazo sala ba sortie médiatique, la grande famille bo aimer bo partager. Bo tika ba publicité pardon penza. Pardon na bolingo nzambe bo tika ba publicité. Alors na minute au famille libota toyeba ke no toza na matanga. Toza na matanga, alors matanga oyo toyeba ke no bomoni telesi. Bomoni tumba. Na moni pe o pe titre o pe mususu abakisami o bijou la reine oyo. Parce que ye tango bazaki pembeni ya Poutine, ya banaye ko luka ba futa ye. Ete abana ko luka keno ba futa na musala bana ko sala tango moni keno abimisi énergie belé sans pour autant kozwa mbongo na makambo nyonso na zo sala nda se révolta ninga se révolter wana. Alors fort possible keno yé pas koti na ekiri ya keno ba yambaye ba futiye et puis allo baba sotisi nyonso wana. Nangi ce qu'on a préparé bino famille libota. Bomo ndenge toza na matanga na minute oyo. Matanga oyo eza ya famille libota. Alors to ba interdire mutute parce que nanda kwa ya matanga ba pekisaka mutute. Alors nangi juste ka na tia bino na mutu ya koloba keno. Bomoni telesi, bomoni tumba. Bomoni pe ba artiste comédien nyonso oya ko biba. Pona ko ya kolobela mabe. Pona kwa koloba keno o Belvinda za likolo Belvinda za victime ya likabo o so liza o nani Richard akufi c'est parce que Belvinda tika qui est a delesa qui est. Laissez-moi vous informer que non na minute bango bamoni déjà que non bazui wenze. Lorsque na lobi que non bazui wenze bazui musala ya koloba que non ba plateau ou encore ba chronifuati ba chroniqueur ba chroniqueuse ba koyamba bango ba ufuta bango. Pona bango na minute eza dienda. Au vrai sens du mot. Bazui dienda. Dienda ye na nzela na bango na msala na bango. Donc de bango bazawana eza prière na bango makamoko boye ekweya po bango baya koloba di n'importe quoi. Ba plateau nyonso bakoyamba bango ba o libérer bango. Bokanisa te ke non tant ba o leka wana ba o leka bazwa ko informer bino makambo eza réel. Non. C'est juste ba fouti bango ba mbongo ba vandi wana na ba plateau bo loba n'importe quoi obino boko loba to indi saka parce que basi ba libérer bango mbo ndelo ko zobo ma communauté na biso. La grande famille bo aimer bo partager je m'excuse na famille peut-être ya Suzy Bandu na famille peut-être ya Diana Makila bo vraiment na osenga bo limbisi beaucoup du respect na ba wei na bandeko na biso po pe à leurs âmes lorsque na tche bango na ndenge moko ya mokerité na tche parce que je vais juste interpeller aux gens ya koloba keno liwa ya Richard Mukoko et sali keno to kanisa bango na ba dire ya batu o bozo pesa bino ba mbongo po boleka na ba plateau bozo koloba ba bidoko moko oyo bozo ebate ba biloko bozo loba ou encore ngana zo mituna lorsque ba pesa kabino ba mbongo boyeba ka ba biloko bolobaka parce que soki botali vidéo ou encore audio on a tchela ki bino na moyi ya Gabi tango azoloba na ya tumba
oyo kapenza na chronifoite azotuna oyo kozwa problème te. Je m'en fous. Yango ba famille yango boza wapi? Ba famille yango ya bandeko na biso o batikaki biso boza wapi? Boza wapi? Aimez partager. Siko tango batu bazo tango bozo bima pona kwa koloba keno belle vie asala ki boye bandeko na ina chabino na mutu. Diana Makila toyebi makambo ya Diana Makila awa. Diana Makila lorsque kaka apika crise toye koyo kaka makambo apike crise aza maladi. O apike crise ba memi na hôpital tel. Mutu ali boso. O to mona sala vidéo. Ba memi na hôpital patati patata boy ezaka kaka ye tumba tumba. Likolo nango abandi ba cotisation. Bola nde bandeko. Mais ce que taliba dire avant eloko wana siko nga eloko moko ezolekela nga yango nalobaka dans la vie bandeko to yeba ko se gêner pour ne pas gêner les autres. Moko kindokyo ezanga soni. Po ba dire oya lobaka biloko ya lobaka lorsque ba mirmire bimaka wana pona mwana na ye. Babiloko abimisaka na munoko ne wana aza mutu moko teke non jour peut-être Diana Makila azwaka problème à santé akimela na hôpital ya bakanga kandoki kaka bongo loko pe ba famille yango batali boye bazaki na position ya faiblesse ba autoriser mutu azala wana cotisation batiki pe asa la cotisation bandeko to ye baba nani tozana bango pembeni yaya mutu soki kaka sa fingi yo mutu soki kaka sa lobeli yo mabe ata soki boko bongisa yaya bozala ka lokwa liboso te ba courage wana ne pouvait pas aveugla mokili. Toza awa lelo abimisi ya Suziban malgré atangi kombote mais asalela e théâtre na ye moko Suziban do eza na ba interview moko boya loba ke longa basalela nga tina théâtre skonga na zoloba nini yango ezozanga peut-être ye tumba tuba ou encore na ye mama telesi ba se comporter lokola taneti mama top bon e bakata. Bon, oui. Moi, il y a un peu de choses qui sont hypocrites, mais ils ont bête en haut qui te repose au virus, mais ils ont facilité. Total, attends, maman, kulutu léa. Parce que ni boza wana tango bochaka ba fond de teint ndongi na bino. Tango bochaka bolata ka ba pantalon, boche basket na makolo, boche ba chaînette na ba kingo na bino, bolinga toujours ba mona bino ba chabino ka, c'est-à-dire que non, jusque là bozaka besoin ya mibali na ba vie na bino. Sko eloko bozo zanga, peut-être mibali pe ba poussa na pembe na bino, eza bizale na bino oya ko bima boy. Moko pe bozo ebate botika tana te ya bino. Nini donc boyo ke langwa ta sonité botali ba âge na bino botali âge na bino nombre ou encore basi oyo bozana bango ba âge moko o bobanda na bango musala oyo façon bazo se respecter bino boleki bango na nini et soki botali na bino moko façon bozo memela ba vie na bino na koyaka ko finga ka bato boye liwa ya Richard bo mami ki ango belvi on dirait likambo bino ba comédien. Quel genre de méchanceté yango bomoni bandeko bolimbisa ngai ata voir même famille ya bandeko na biso au pe à leurs âmes na zolo bango na ndenge mabete. Je vais juste interpeller la communauté ou encore interpeller les artistes et comédiens. Aobo sana ya ye bomoni mutu mabe ndenga zalaka
bomoni mutu mabe ndenge azalaka muyibi azalaka kaka boye bandeko mokili eza mabe makasi tozalaka souple dans la vie toyebaka banani toza na bango pembeni toyebaka tozoloba nini pembeni est-ce que tumba si réellement il y a bimi à informer batu que non nga nazala nyonso na maboko nanga elobi ata commentaire moko boye na sepela ki nango na émission na kotisa ki alobi omoni ba prière na nyonso na zolo ba uzala ngo nyonso na maboko ya turo ekozwa kaka yo moko lokwa yo lobi uzala nyonso na maboko uzala nyonso na maboko yo nyonso ekokisamaka epana yo donc toi uzala na pouvoir akoboma ya turo ekozwa kaka yo moko. La grande famille Libota, ou encore communauté congolaise, pardon. Lorsque Moutazo loba bongo, na ba commentaire, bozo betele maboko. Na ba commentaire, bozo betele maboko. Bo ki koza na somme mutute ya koloba keno. Ah, comment est-ce que cette femme a oké loba boy? Ou encore cette dame a oké loba boy? Vous encouragez? Vous encouragez bino batubota la kabiso le longa mama BBC na ye omoni ngande na zaboye mama MMST omoni yo boye tala nazana nyonso na maboko lelelele bobetela nga maboko eloko pe me ya mabe komeli mama Esther bobetela nga maboko nde exemple na pesi bino bobanga ngai il fallait bino nde bokobanga nga bokoloba na ba commentaire mama BBC boyete ata soki problème eza bobongisa ka satana mama Esther ango malobozo bimisana na munoko eza bien te parce que diable akendaka tina maloba na biso azwaka maloba na biso pe anajaka na maloba na biso. Le pouvoir de la langue, si le pouvoir de la langue aussi dépendre mutangwana tango azoloba ozanani spirituellement ozanani état d'âme na ozanani tout ça aussi ça compte. Donc tu es conscient ya koloba ke non na loba tikanga ye aolinga te na salela pe théâtre lelo kena na sa mabele. C'est informé aux gens automatiquement que non, yo boma. Mais yo oye ofandi, obosani oyo boma, oya kolobela batu mususu que non, yenda bomi parce que ozo posa ba raison moko boye, o eza banal. Ce que ezala kapé bien ko, ya bovandi pe bolobi que non, Belle-vie sala biso boye. Pour nga neti nga mama BBC, non que le bakeno, na belle-vie, na peut-être tumba, na ye peut-être ye télé siwana, na binomi satu, ou encore na comédien, tout. Oya kobima peut-être oya bima ka kofinga belle-vie. Nga peut-être na koloba keno, na bino nyonso ba comédien nyonso obo tito ya ka belle-vie lelo. Na bino nyonso muto ya ko regretter makasi, ezande Poutine da ko regretter. Bino boza ba tumoko ko regretter te. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que yenenga zawana alia ya binote mais bino bolia ya ye na sima kolia ya ye mafinga likolo na sima kolia ya ye bokomi kotitoye ye na sima kolia ya ye akomi eloko pamba na sima kolia ya ye donc tumbiye ya kotumba bino nga nazomona o boza mutema paso boza nango te. Par contre, bozaki batu moko boye ya koloba ke non tolia ye bala tolia ye elingo make ata sense bino bolia ya lia ya bino te yesiko na ngambu na enda nga lilela balianga bambongo bato lelo ba ofinga ngai bomo siko place au justice nzambe ezo sala bomo na place au justice nzambe ou encore place au nzambe à protéger kaye pour votre information. Il fallait parfois se gêner dans la vie. Bande kwa ta muto apesa ki loko ta mayoyo apeso mai. Na momo zanga kiango.
bolamu to bosala kango te. Bovanda kasi, boza basi. Bo faire voir communauté. Poutine a sala bino nini. Ce qui a zala nyongo na bino. A ta famille bota to kosala kasi kanyon tango to futa bino botiki la biso Poutine na kimia. Ti lelo botika kolobelo ko mwana mwasi salate. Peut-être ya ko kiata koloba ke non. Montana nga na pesa bino bolia. Ya ko sala peut-être aide atate. Po akaba talate. Il peut-être soucié ça que non a kabela bango. Mais le kola aza mwana nzambe akoki pété parce que ce que so kabi so kabi. Yango peut-être ndé na sima ko kabawana ndé protéger ka malgré ba kombo bo salela ye. Tomona et attendez to finga moi so mais salela biso bola moi attendez to finga moi so salela biso bola ngai na traverser moment wana. Je sais pas pourquoi j'ai des larmes aux yeux, Seigneur. Pourquoi? Nzambe na lola. Simba motema na yoki motema pas si je sais pas pourquoi. Bandeko. Che. Boyebi ke non. Ko sunga oyo. E pesa meli mutu nyonso tuté. Soki na bakati ya bamitema na bino ndenge bovanda kana bo malgré eza nango émission ekoti eza nango YouTube eza nango internet ekendaka bongo mais mwana mwasi wana asunga na ye biso mwana mwasi wana tolia mbongo na ye justice ya Nzambe mais façon bo okendele nango ya kotitoya ya kopakola ndeko mwasi salite na ndenge bo okende nango boyeba keno makala moto eza likolo na bino parce que bozo déstabiliser état d'âme et esprit ya mutu oyo Nzambe asatie na kati na ye asalela ye bino bozo déstabiliser ye Nzambe osepela na bino te bande ko koboma mutu eza nango na facilité te koboma mutu ce qui est na facilité te koboma mutu bandeko il y a sûrement ezana facilité te akeno ozuka boy obomi mutu non lelo liwa Richard Mukoko et là les Poutine poinine parce qu'azaki proche à Belleville likolo à part les sous que non azaki proche ou encore abane ko ça na Belleville et là les sous parce que d'abord la communauté Belleville elle est d'abord mal aimée na monde na bango ya artiste. Si peut-être abane ko zape soutien ya ba comédien ya ba collègue na ye, je ne pense pas que non ba artiste ba ngeba loba iloko bazoluba wana la méchanceté. Batu o ba yambaka peut-être ataye télé wana. Parce que ezaka ka basala ka babaluka nani babaluka ka toujours na rond-point. O batu ba yambaka bango ezaka batu na bango moko wana. Ezana journaliste mon côté encore chroniqueur mon côté oh peut-être il y a libanda ou aza hors bango il est télé ça koki koleka pour cause maman na ba question au kangama pour ba question o ya kozwa e ko bimisa e ridicule yangwana tika e abimaka kaka na batu oyo ezaka ekiri na bango. Mais na simawana ebimisa kaka bourrique ebimisa bango bazoba sans pour autant les savoir. Baza ba artiste comédien ou encore comédienne ya koloba keno un des 4 matins to yebité. Bocha ba limitation na ba carrière na bino sans pour autant les savoir. Bino boza batumoko te keno ya lobi ba yamba bino peut atana B1 T. Bokyo yamba bino te bokyo loba nini kuna. Parce que vous avez une limitation, vous avez un briefing, vous avez un token, vous avez un libéré, vous avez un poche parce que vous avez un peso makambuta, vous avez un lobaboye, vous avez un talayo. Pour nga ko nyata boy na ko finga nde belle vie. Bo sa briefing ya ko raisonner ndenge boko finga mutu. Donc nena za boy na ko pakole kaka boy. Moni ndenge za boy nga na ko tinga makaka boy. C'est imaginez niveau ya batu. Siko tango bo sa la bongo bo sa na ke non. Eza li sumu pe obo sala. Mutu wana za na bola mute. Même ata na ngamba bola mupe nzambe ata na ngamba bola mupete na ngamba bola mu ba otala binoti. Siko soki bo vanda na mutu asalela bino bola mute.
bovanda na mututi ya salaka na azaka na mabe siko o lelo bozwa charge ya sortie médiatique qui nyonso soki botangi kombo na yete. C'est comme si ba chebino mbeli na mutema asala bino nini. Soki peut-être ata na ni ministre ya justice a zubino a chebino a tunibino asala bino nini boko loba nini parce que toyeba kate. C'est par là aussi au moment laquelle on a ba chroniqueur, on a ba chroniqueuse, bango nyonso baza na kitunga moko. Bo fongoli ba chaîne na bino. Boza pareil, yé pe aza na chaîne na ye, azo kotisa nini ba filme. Bino pe oza ba artiste, bo kotisa ba filme, bo kokate, bo komi na ilubu niveau. Oza artiste comédienne, mais okokite kokoma ba filme, okotisa ngo na chaîne na yo. Okomi kuna bokomi makasi kaka na ba ilubu. Siko muninga na bino aza na inspiration. Est-ce que vous comprendre? La grande famille, beau aimer, beau partager. Lelo Diana Makila qui est na set. Na samabele. Avant Diana Makila abela. Diana Makila a bungaka sur le terrain. Quand les bozolo ba nani Richard Mukoko a bungaki boye po boye bi vérité te. Po boye bi vérité te. Diana bungaki. Bato basala ki mabe za banane. Ka ba comédien. Ti muninga koka choc te. Otali Diana omona keno eloko oyo elia yepe na kati ya nzoto elia yepe za souci eza bord oyo ye ya gabia bima o tumba bima pona wa oloba yo mama mobimbo ozo ya ko bimisa ba makambo moko boyo ozo bosana nanu keno ozo salir pe automatiquement na mwana na yo keno mwana na yo bimaka na ba mama mikulu tala niveau. O protéger pe mwana na yo te. Sikoto ngo otala mwana ngo o bazo benge soki bombo soki nini nzoka bimaka na ba mama mikolo. To atikala na image wana ti. Tangu yo mama bimi pona kwa ko telemele loko wana sur les réseaux sociaux botala niveau. Image nini pe opesi ya mwana na yo. Automatiquement opesi image ya koloba keno mwana no aza mwana moko mabe abimaka na ba mama mikolo. Okebi pete akena rapé pa bakopo. Mais non, tolo bango bongo te. Tolo bango bongo parce que maman mayele azaki pe mutu moko ko bima nango na réseaux sociaux te. Azaki maman moko ko bima nango na réseaux sociaux te. Kozanga mayele. Malade yo wele ni hôpital. Parce que l'hôpital a ngoso ki yopendo kende ko sala bisala sala kuna to koyeba ndenge ni. Akenda na sama bebe. Suzi bandu pe memema. Ngakutu ya Suzi bandu na ende ka koyoka ndenge ka ndenge nani audio ndang séquence on ezo tambula. Et ça linga na nzoto malili. Siko wana siko batu bazo bosana o ezo mona na penza ezana ba preuve la pluie. O ya Richard, eza même pas que no to ya koloba que no preuve ezate. Eza que no version vraie ya koloba que no relation ya Belleville na tonton Richard ezala ki nango bien, il était payé, eza peut-être malade ka ndenge ezalaka. Na peut-être famille na bango ou encore vie privée na yeye moko. Belleville azaki mutu moko kokota na kati ya vie privée ne à 100% te nde eloko ezo sala keno bozo bosana nango. Soki aza pembeni ya Belleville azo travailler na Belleville, il faut Belleville kota na kati ya vie na ye privée à 100%. Mais non la grande famille, bongo pété. Je crois na utaki ko yebisa bino événement na soki na événement, na émission nanga. Salle oyo ya l'aider bazaki na Belleville. Ba démarche nyonso malgré que non ezaki TikTok de famille libota nde ba organisaki ba biloko wana bazaki en contact na mère toza na besoin boye kendo otala boye mère sala boye ando sala ngona tonton Richard
mère pe lekela ki komona ke non les deux absence na ye. Soki azaki na ba problème ne na kati. Eza privé. Beaucoup de ça on a makamwa ya musala te. On a tout répéter en côté parce qu'il y a un des tautologie. La grande famille beau aimer beau partager. Dose là une fois que ba pesi programme kuna na ozongi la bino ata 23h na okoti c'est la bino. Bozolanda bandeko. Oyo kute monani na misu, na bilobela, na ba comportement, deux personnes baki na sa mabele. Vous les artistes, c'est possible vous vendre kimia nie. Oyo c'est juste ba imagination na bino, oh bino moko ka bokanisi, peut-être non. Yango bo mona nga na o cesse kolobela ngote ya koloba ke non. Au moni fête ya soirée gala salle wana bakena kotala ngo na mère bazaki na tonton Richard organisation non soto sala boeto kende boeto luka boeto sala boe basala ki ngo bango mibale et puis il était invité talaka mutu déjà akena kotala salle si quoi kozanga kozala na soirée. C'est par là vous allez vite comprendre. Ce que tu as besoin de koloba babilo comme koboye ezanga tina. Vie privée ya mutu eza vie privée ya mutu. Mutu oki ozala zala na kati ya ndako libala na eboye na mobali na eboye. Ayebi pe babitumba mususu aza nango. Peut-être spirituellement, mobali peut-être ayebi ba kombane aza nango. Abombeli mwasi. Moi si pas aider à ba commander peut-être spirituellement abombeli moi si peut-être o eza ya kolobate na kufa nango kaka o baloba ke non vie privée baloba kango te soki muto a parvenir ko ya kolobelo vie privée c'est-à-dire que non akomi na suka mais na monde nango lelo na vie privée muto azo préférer attaquer non azo kufa na mbeto hôpital boye peut-être il lui fallait peut-être alobata à cause peut-être aide mais aboyi koloba po ani mokili yo sa confiance na nani mutu mususu akoma na ebongo mutu mususu na obanga soki na lobi et ça les landés retour aux andeni mutu mususu o ka na lobate o penser ça kolobate na kufa nango kaka kozala na Congo central soki Congo central boyebi ndenge akendaki na Congo central te mbongo akendaki na Congo central boyebi kuna eutaki te ko utane na Congo central pe bozongi boyebi pete commerce kazongaki mais bozo loba biloko moko boye o eza ta na tina te mutu azaki na administration na Bellevue TV. C'est malheureux pour la bino hein. Il va pas si peu mawa pour la bino. Bande ko bo aimer bo partager za kaka keno tozo solo la ngana lingeki na kotisa na sana na rebobiner batu bo comprendre bande ko na biso mibale oyo vous les artistes vous vendez kimia ba artiste oyo ba méchant vous êtes méchant. Bozaki batu moko boye neti bino baya gabi bino ba mama télé si bino bozaki batu moko boye keno neti ata na événement na ya ba soirée gala wana ba benga bino ya ba honorer bino tant que ba yaya
bayaya moko ya soki ya ndenge nini bozaki bato moko boye keno événement mo nyonso ezoleka tumba wana ba doyenne wana ba icône baopesa bino ba valeur wana lorsque boza na bomoi botala ba âge est-ce que bozo se rendre compte na ba âge na bino yo muto tikalaki na 2 mois yo ba nini yango sauté. Il fallait ça là ta somme bande ko ngana tikalaki na 2 mois ya kei mais ozo ko ya ko mami ka mutu keno boye matake kitake ozo ko kape ko ya ko loba elobi ata commentaire moko alobi ka ndenge ozo mi beta na tolo keno yo ndoza na ba prière oza na nyonso na maboko ya turo yo kaka yo moko ko meka osala mutu mususu kaka yo moko nde ko zwa yo. Bande Kobo, aimez beau partager. Aimez partager. Beau aimer beau partager, s'il vous plaît. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Na oyo mususu oyo afukamela muninga na ye mwasi oso fingie libumundikila ofingie makolo oye ko fukama après ko fukama lelo komi ko vanda na ba plateau ba futa ko peso ba $20 et je sais pas moi o loba mais bino non sono bobi ma pe boya ko pointer pe nanu ye ya ko loba keno nani oloba likambu kaka oya audio oyo si bo lobela yango nanu bino ba artiste si bo lobela yango po apesi ba itinéraire nyonso ezate ya ko loba keno tokene gauche droite po ye moko suzi bando aloba keno ba salelanga tina théâtre. Basalelanga tina théâtre. Yango Belleville abomé la bino nani, asala bino nini, ko sunga bino asunga. Soki asunga bino nini yango pezanga ki peut-être que non asunga pe peut-être Richard Mukoko soki afongola ki pe mutema ebise que non mère tala boy po mongo ya peut-être ya salaire abandai kozwa tout o peut-être abandai kozwa na ye soki yo sungama siko ye tonton Richard akozanga kozala kosungama ye muto azaki abandai kosala place wana. Pourquoi bolobaka babiloko mususu bozo réfléchir te? Pourquoi? Bref, la grande famille. Toza toujours na titi dans matanga. Toza toujours na titi dans matanga. Libanga lizui tchaku ndeke kosekate. Tozo pesa toujours maman na biso force. Ce bomo na une émission oyo na tcheba ndeko na ba na tcheba ba artiste na biso pe à leurs âmes. Ba famille na bango peut-être ba limbisa peut-être so ba okoya na émission nanga na tchela ndenge ya mabete, c'est juste pour interpeller aux gens kolanda na ba bêtises ezoleka. Basaki bato moko boye kuti fallait ba landela yaya oyo. Alors c'est au moins ça la grande famille na komi ko chité et na ozela so ba pesi biso programme nga kutu souci na ngeza ka ke non peut-être ba kundata semaine oyo pour na to e ba ndenge ko continuer ba situation parce que on n'a peut rien. Nzambe déjà ça décidé
Tous ça na ba blessure, nous avons décidé déjà Bélard et qu'il na trop, mais nous avons moko a décidé. Et c'est quoi qui s'ami? Tous ceux qui sont matonde pas nzambe. Alors vous allez toujours wana branché sur BBC Mpoi TV. Na aussi na bino pe la grande famille. Vous continuez na kokende ko s'abonner chez Mpoi Chou. On est la deuxième chaîne na biso. Vous paie sa force et ça toujours bien. Je vous aime. Tous à la wana pour na Poutine. Sûrement lobby déjà beaucoup déjà programme nyonso pour na to entamer makambo susu vu que non tous aki déjà na ba programme susu. Alors tous ozela ba yebisa biso ndenge to kusala parce que ba biso ba mususu yo tous ala kana ba to bazali ko na biso ba ko yebisa biso to sala boy to kinango boy. Et voilà. Aimer, partager. Alors, bah, mes condoléances, les sous nazoya, na voye la bino sous na moni bande ko botindeli tendeli ngai ba séquence na oya na lobilango na kolobilango mena na boy kutanga ka kombo mena oya na oya. Alors, je vous aime bien. Vous allez bien tout kutani prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.